na osepela mingi tolobela situation ya Congo sikoyo bakor eza signé te na Lubumbashi aner azo continue kokanga batu tango basango bazoba bakosigne le 30 bano bakangi wana plus de 400 personnes portées disparues. Situation eza ndenge nini? Kabila kimi na Tanzanie. Pourquoi tilelo bazolo badu na koloba on a radio te na ngito solo na masolo ya place wana vous allez bien pour éclaircir ba tobeli. Na information kaza na Tanzanie te mais na information aza na kota Hinga. Na hotel mo kota Hinga po ba moni kuna eza na type moko aza na boma tozana ye a moitié moko aza na boma siko grand frère na yaza na soda. Donc azolo ba ke kabila za koto tozomona Hinga eza ya koyinda. Donc bandana tomona Hinga boite. Donc ndenge nazoyoka kaza na Tanzanie te aza na côté ya Hinga kuna kota ba Congo. Donc on a la petite information là éviter celui avec mais bon vérifier. On a Hinga donc pour longuer Tanzanie mais effectivement il était avec la Tanzanie. Donc on a vu que par exemple que soko tuna mundu sur la ba Congo ba sabino que kota Hinga kuna donc ba militaire na ndenge bazo pe kisa kutu ba que nzera koma ba changer route. Donc par exemple que aza côté kuna donc maintenant ba mona ndenge wala te ba soda côté wana donc ezo la sagaza wana. Na hivi kwa aza na kutu na côté wana. La Tanzanie oui donc ba bengani eh. Moi siko te azo ya pas on oui la Tanzanie ezanga ni tomba Congo ha. Moto nguko na tomba ke ezanga hapo. Batu mazuku fa ningo na yungi to onga ndama. Bungu ngashike ba konjiki ba kujokeza ile pote na baba na usipolima uvanda mambunga na bango lingo sinye ninyo ngubate. Basango balobaki basango Muzadi basango balobaki bako dénoncer muto akoboya ko signer bakor Vital ye wana azoboya ba signer bakor basango bazo la patient ko pesa onti les 30 pour nani. Bon on déjà question ya bien mais toute la baba nini pourquoi faire la patience wana toujours on a nous on est dans la sens moko ya péjoratif ou bien négatif que non baza ko sala pona ba favoriser Kabila azala benini donc ozalaka na sens ndenge wana te tozalaka na négativité te bayibi mpe eloko nini baza kosala bango mpe baza wana wanpesi balingi Kabila wana mais soki baza na malamba bazotuvi mwa bainsulté mosusu il faut kaka question akolingi bango que na ndenge nini tolobaka Kabila olingi mosusu te ekoapuye bango ekomona kaka azali meta na peuple alingi te Kabila azala wana opesa bango courage opesa bango soki bato balobaka en tout cas il faut kaka moto oyo alongwa. Bon, si on va faire la transaction, on va diriger transition, on ne sait pas encore. Mais les alliés que tout comme ça, et nos parents vont aller sur la sous Kabila, Azala, tout ça, Kabila, on a ça, il y a des assassins. Tout le monde. Ma commune, Moga, Paya, il dit que sur le bouclier, sur le bac de Maroc, Kabila va engager sur le Congo, la Libandate. Oui, on s'en va faire engager le Congo, la Mimi, à vous perdre de l'air. Ce qu'on signe, Corona Kabila, tout perd. Donc, la position, il faut que les Congolais renforcer la position. Tout est dans le négativité. Tout est dans le front politique. Où nous aussi atterrir ici quand on a front politique. Tout on a ici quand on a atterrir la victoire. Kabila, glissement exact. Donc, il faut tout le magnifique quand on a glissement comme ça le matin. Tout est là-bas, atterrir, on a ma position, tout renforcer. Mais papa nous a dit, il y a un ancien militaire, Volobi Kabila Zasson à Tanzanie. Qu'est-ce que vous attendez pour que vous en pouvoir? Je ne comprends pas. Dans le Congo, il va la rater. Vous avez dit que là. Mais Nzambe pas vous avez ndenge na ye alingi pouvoir ya kozwa makasite alingi kaka keno na malembe te kozwa yokanano oui les gros à la paix kaka ndenge Nzambe alingi kaka keno ekele ndenge wana le monsieur a co-signé a quitté moto mosusu a remplacé ma conduire na ndenge ya malembe le problème eza te kasi nalobi ke bauti komona ye na hotel soki na Malawi azobombana na Inga voilà aza na hotel. Mais couragez-nous quoi, Zate, alors parce que oui, on a du pouvoir. Et là, on y est comment mais Kabila, quand on a du pouvoir, quand on a l'histoire. Bon, ils ont le pouvoir à cette dictature. Il y a une chose à la dictature, on a dit. Il y a une chose à Macron, on a dit que basta la chose à continuer à gouverner, vraiment, les gouvernements, toi, la maison, elle va mailler. Donc, on a dit que la maison, on a dit que la bango. Biso,
la nini to appuyer déjà le biloko ya acquis sur le front politique. To acquérir nini puisque ka vital azo compliqué ba on va signer te loko moko te mais na terrain bazo continuer ko kanga ba aner azo continuer ko kanga bano balimo akiti sikona ba monanité. To acquérir loko moko te. Ndeko parfait. Nazunga nazwa liloba mbangu na koche ikambo ebele betama ya lokuta ya koloba ke un des simba midoki pe c'est faux. Ernest. Oui. Na peso na mbote na lobi makambo wana eza bien mais tozonga na makambo ya Congo ba end wana eza histoire na biso te ndeko nanga. Nazolo bango parce que soki bomi bokunda bitumba mboka toujours ba résistance end eza na police ya Gandhi eza des policiers kanga makeza ya non violence na résistance civile. Et puis end ya ki uswani nango grâce ya deuxième guerre mondiale. Siko na Congo siko na Congo botika kofinga tozoluka solution pour na Congo tolobela mamba Congo. Parfait, attends la classe ni. Ah, parfait, ça l'école normale, vous comprendrez. Non, parce que vous êtes un gars au baquet, et ça dit la pays libéra pacifiquement. Nous, on dit c'est faux. Après, d'ici, Zulu, Simara, flèche. Dans le moment, Tondi, flèche, il y a ma diété. C'est parfait. Oui. Na lobibo. Là, moi, soki, ozoke na on a hors de dispersion. Moni muto alingi bizarre, saleté, kuba alia bizarre, alia saleté. On comprend. Moi, je pense que ça atelier de réflexion, tout y a pas raisonnement. Et muto alia saleté, peut-être saleté, c'est pour moi. Là, il y a le wapo. Balubi awa bien appuyé par des communes de Inde, bazani nité zala bodi. On a une loba que c'est faux. Parce que, pour ici à Gandhi, et zala qui il y a non-violence, et puis il y a civil, il y a résistance civile. Idéologie à Gandhi pour battre tout le monde en anglais. Non, Ernest, allez-y, Loba, nous avons fait à Parico. Non, c'est normal. Ernest, c'est à Longwa à Parico, Kala. À Longwa, à Parico. Non, mais à Longwa, mais à toujours dans moi, à moi, à Loba. Donc, là, il y a des maïs dans la Parico. Pas péter dans maïs. Là, il y a contribué plus. Donc, c'est dans une banane, on a l'équipe à Parico. Parce que là, ça est très humain. À Parico, c'est une organisation simple. Ils ont constitué une force à battre. Ernest alongwa pa remarque que Ngwanda za aventurier ngwa longwa na. Non, Ngwanda za aventurier c'est parce que aussi. Et bon longwa pona ni. Parce que ceux qui bâtissent tous sont là bien. On peut aventurier sur quel sur Ngwanda zo bunda pona Congo, bunda pona Congo, mabeza. Temeya zo bunda pona Congo te déclaration na auto sala vendredi aye ko détruire makamba to zo sala sur place na terrain. Ok.
ngana lobi boye eloko wana oyo bango balobi ke inde eza mabe parce que inde azwaki appui grâce ya deuxième guerre mondiale yango mpona nga ke minduki eza toujours na mot à dire mpona nani monde pays moko ezala libéré toyi na afrique du sud na parlo même pas lelo afrique du sud biso tali mibali na bango tele batanga te soki ya bamakambo wana lelo tokoloba afrique du sud eza libéré po toyokaka soni na makambo mosusu afrique du sud eza ya kokabwana moto atangaka histoire ayibi makambo oyo Nelson Mandela asalaka signer pacte na baanglais po babimisa ye eza makambo non mais Ernest wana wuti na madame na Johannesburg ngai si naloba makambo nalobi moto alibéraka peuple ni pays c'est le peuple leader wana ikwazala de commun accord na peuple leader azalaka ya peuple kaka na biro te bomonaki mokolo ya date wana tshisekedi abimaki banda te me Ernest totika makambo tolobi sikoyo tosala nini mpona Congo yo ozopropose ni eloko nga na sepela na bino batangwanda te bodiskitaka kaka me boyaka na proposition te bon actuellement na Congo tosala nini accord bazo signé te basango bazoninga ko dénoncer te Kabila se akimi Kabere akomi ko défendre Kabila koleka sikoyo tosala nini Ernest a un argument, mais qui est pas un animal, verrons. Et ça dit son argument. Argument ngo sala na ngote ezaka ke tobandi ko boma bato tozana tsena bango moko mais on a dit nani comment ndekona ngai c'est pas que argument exacté c'est la complication tout le va bien argument eza awa tout ça les camarades tout le dit c'est qui tout le bâti tout le bela tout le bâti yo yeti yango te eza na bato tout baza ko empêcher peuple bato wana po alo soupa ça solution numéro 1 comme wana nani azoloba président ya Parico bon nayebi nabangaka korépondre ye parce ngai na vi na ngai nalongola esprit critique nalingaka kopinga motu te nalingaka mpe kokritike lider moko te mais nazwaka option ya lider nyonso lokola conseil mpona vi nanga moko soki moto ayebisi nga koya na bapetrole na kondima soki moto ayebisi nga koya na essence na ndimi soki moto ayebisi nga koya na mayele na ye ya bomoto atie na papier akomi basinye na kondima ndenge baloba na français ke touche meme na Rome yango nde nakoma kosalela mais lokola batuni nga opinion na nga nalobi mpona nga asasina ya moto nyonso tu oyo azali contre mboka ezali nécessaire sikoyo ndenge ya kosalela yango peut-être tokoloba ngo ate parce que toza na bato mosusu baoyoka mawa ke na kati ya asasina wana cousin na ye to master na ye moko akoda ye po aza traître me ngai eya posa na nga te oyo nyonso to aza na kati ya liste na biso tobandi koboma moko toganye mais ke ona banda kokritike nde nayoki ndeko alobi ke tokritike Tshisekedi tolingi te toyebi badefo ya Tshisekedi toyebi badefo ya bato nyonso tu mais mpona lelo nga naza mpenza na tante temps ya koperdre teo na banda kokritike moto ya poni ndenge ya kokende naza mpenza na temps wana te parce que bana oyo babimaka bazelaka baakompagne bango bakoma 1 milliard na nzela ke bakipenda kokwesa parlement toyedaka bango te ebi ntango akokunda bango so basengi mbongo tosukaka na $2000 mais so toke na record ya Western Union epa bapara na biso totindaka na 1 milliard mokolo bakoyoka kaka ekongole atindi $2 millions mpona kokunda bibembo ebimaki le 19 ere wana bato bakomprendre ke tosangani ou bien tokomi mpenza kosalisana alors tokotika esprit ya critique tokoma kondima baefe ya baninga c'est en tant qu'un individu qui bloque l'émergence à Congo. C'est ça. Le nom, c'est pas Makambo Senko. Ernest. Pardon, c'est Senko. C'est la pluie. Kende. Papa Dali, François, argentin. À droite, il faut conduire un héros anglais, parce qu'il faut défendre, appeler par argentin, parce que c'est ça pour la île où il n'y a pas de classe. Papa Salani. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est anglais, parce qu'il y a un quantité.
la Congo dans la dimension continentale. Et que Tshisekedi a dit quelque chose de côté, par exemple, quelque chose de pape. C'est que Tshisekedi a dans la vétère analyse. C'est qu'on y a eu des gens qui ont été pendant la bloqué. Dans un débat avec quiconque pendant 22h30, là, quand on a la lobby, c'est les amabés de défendre. Moi, je m'engage et puis je parle. La opinion tikana na silisa Véron tikana no na Ernest Silisa kele na ngwanda merci na sisi boloba te aussi te okoti na mama ngwanda ti okati na déjà plutôt ouvert dire na lobby de respecter le point de vue na yo malgré de audio. Mais jusque là tout le monde était personnellement on a dit que le lobby que et on dit qu'on paye ça raison il y a que là bon Tshisekedi lui va payer sa raison que il y a une pour empêcher la liberté il y a peuple congolais donc jusque là et le moment il y a argument il y a malonga et ça fait dans on dit que ceux qui font là ceux qui m'a caméra à injection de pas en tout cas ils ont un argument européen solide que il y a pour empêcher le peuple à délibérer bon aux hommes là ils ont argument un peu ils ont basé dans l'ignorance mingi ya politique ya Congo et ils allaient ignorance mingi na ndenge ya koyeba que lutte oyo ya mutu wana za kobunda asili ya problème kalimine non violence ça c'est lui alors ils ont vraiment basé sur l'ignorance dans un monde à argument ou bien ni du mot le wana que ça pour convaincre que non il y a un bloqué disons à liberté à peuple congolais je peux pour le passer sur le wana allô oui, allez-y, Mozadi, allez-y. Bon, d'abord, pour le bateau, c'est exemple, M. Soukera, dans le sens où c'est au plus aux ongues quand tu parles que non, Azar pour bloquer la liberté à peuple congolais, c'est ça ta ignorance. Parce que, dans le rang des Kabila, à quel moment quand Jumidou qui n'a pas racheté elle, a bloqué qui m'a tout mon côté, a fait qui m'a tout mon initiative. Azi Alouba, où il a ligné pour ça là, à ça là, la dingue à Moni. Alors, où il y a un évité ceux qui allaient au là, qui n'ont ceux qui n'ont en tout cas, et c'est la base, c'est la base. C'est là, vraiment pas que vous en avez ignorance de la situation politique à Pont. Au moment là, les gars, bon, c'est que les fois que Moutoumoko a bloqué la liberté à bateau, ceux qui n'attendent pas en Ngambo Moussou, donc au moment là, Biso va Congolais qui est aux Zaka la Biso à bateau. Et pour ceux qui Moutoumoko a bloqué Biso, Moutoumoko a la mando quitté. Moutoumoko a bloqué non, pour ça l'année, au moment où il y a bloqué Biso. Nakanisi yonde ozana problème sérieux parce qu'il faut battre la yonde attaquer mutu na yo peut-être yonde il faut battre éliminer yo parce que raisonnement est dans la société. Merci. On appelle à Rose Maloba. Oui, Véron, allez-y. En tout cas, na félicité na mokili na nzambe oké debe koti na liberté moko boye ta musu na ofinga ma PDC lelo. Parce que à chaque fois que la Belgique, ils ont un manque d'arguments. Nous avons la question moko. La lobby, nous sommes supporter posture, tout assassiner bango. Les alingam la lobby. Si vous avez une lobby que tout pour Tshisekedi peut bloquer libération. La ligne la défendre à 100%, mais nous avons la ligne la Kisabiso côté numéro Tshisekedi a bloqué libération. Comme ça, on a au côté d'un rang et bateau et bango Tshisekedi. On a un lobby des sources. Et pourtant, on a un dimanche. Maintenant, on a le que la Obama Tshisekedi peut bloquer la libération. On a la Kangi à bloquer en côté. La zone on a un politicien, à la liste non armée, à la liste non violence. Et puis, on a défendre et parce qu'il y a un respect. Il y a l'idée où il y a un dit là, comme il a 84 ans. L'Assemblée de la Nzambe comme à 84 à 100 ans si possible. Après, on a beaucoup. Voilà ce qu'on a l'obaranga. La fin du monde, la tienne en on a anglais pour le tout pour la mboka. Ko leader nyonso oyo ayebi azobundela tozana turape ya kutuna mituna nani oyo azobenga biso ke ya tiki minduki na kisasa ponga militaire po naza civil te taki ndozo minduki wana laba na kubomana ngo batu na Kongo nani mopesa nga moto moko yemta opesa nga adresse place minduki nezali
tanke amona nga na okelozo wango epi na koboma nango bato bakini epi bato na koboma ekozala kaka o bakangi mboka na biso en otage nateki maloba ebe komi elengi baargument sili omoni muzali koteka te papa omoni Mamini, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, selon Ernest Likio, un ancien président et appareil en Angleterre, il faut qu'on liquide Tshisekedi. Bon, on a liberté d'expression, on a d'accord naïe, ou bien on a d'accord naïeté. Bon. D'abord, makambo mboka, mutu moko te aza na monopole ya komba ya mboka. Ou bien monopole ya libération ya mboka na biso. Biso nyonso tu toyebi ke toza koleka na situation moko difficile. Mais peut-être maintenant nde tokomi koréaliser que oui, effectivement, tozali sous occupation. Bien que bato ebele bazoloba o te tozalaka sous occupation te. Mais moi, je pense que oui, vraiment, toza na occupation. Et même baerreur ebanda kala. On toujours mon adelo et ça suite à baerreur oyo et salima déjà depuis des années. Mais ça ne sert à rien il y a komanda ko te condamner, ko te pointer du doigt. La rejoindre un peu papa Véron ndenge à lobby. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est surtout bazar plus la fanatique, c'est-à-dire qui bazar trop fanatique naie. Ou bien bato ya Ngwanda o baza trop fanatique na Ngwanda à tel point que bato wana nde bakomi lokola badictateur oyo tozo kosubir lelo na kati na baréseaux sociaux parce que même awa na forum ezali parce que bamédia oyo banini basocial media oyo eza kopermettre biso tokutana toyebana soki yango te tolinga toyebana ta jour moko te soki bafacebook batebele lelo tolingai koyebana bango te mais le fait que tokomi koyebana na bamoyen wana oyo batela biso ekomi kosala ke bato mosusu bakomi neti badictateur ya bato mosusu bakomi neti bon biso nde tozali biso nde tokolibere mboka biso bato ya minduki nde tokolibere mboka ou biso bato ya dialogue nde tokolibere mboka ekomi lokola guerre moko bo oh ce n'est pas ça ifale tozela yango na esprit ke ndenge papa zero alobi na deuxième volet na ye mutu nyonso tu akoki kolibere mboka oyo ndenge balobaka na français ke touche nembe na rome soki ke mutu aminduki azali balakisa biso minduki yango tokende tozwa yango parce que mutu lokola ngai peut-être bato bazwa yango na ndenge ya blage je suis une femme pleine d'humour mingimingi bapublication na ngai ezalaka toujours moi teinté na humour mais c'est ça ma vérité je dis que je suis prête ngai soki bozweli ngai ke non nayebi peut-être que non famille na nga mobali na nga bakokoloba te kokende te mais je vous dis ce qui est à moi c'est na kati na ngai otieli ngai biloko wana basinga na bakangaka na loketo je serai peut-être la première ya kokende mpenza ke wi nakei nasali likambo esili parce que nazomona kutu te mie mpo natikala kombo na ngai etikala ke non motu moko boye asalaka mpo na mboka na ye. Donc, c'est simplement pour dire que nous surtout à qui constate la liste la marque na ye. Ça fait que quelqu'un dit, Aza Moutou Oyo, Aza la Kane, Makamwano, violence, qui a le doté. Depuis du temps de Mobutu. Aza la toujours, Moutou, il y a ma ville morte, il y a ma marche, à ce là qu'on a la branche armée. Et tout, je l'ai na sens ou à la non, Makamwa dialogue, Oyo, ton combattant, on va d'accord. Tolobela yango dialogue te mais bato balingani kolanda biso pete mpo biso toza bandani yango tokoki tokoimpose bato te point de vue na biso alors tolobi yango totiki après toyo komona ke wi minduki kasi mpe ezolela te motu moko azokende olekisa minduki te alors tosoutenir dialogue yango toye kosoutenir lelere tomoni ke ekomi mpe na baniveau moko ekomi kotengama toza mpe la liberté amène à apporter critique. Non, et comme vous tous non, taisez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un qui voit qui l'a dit non. Quand on est donc on a des gens pour ma vie sur ma congolais, tous à la moins tolérance et aussi que la opinion sur liberté, la cosa la dit sur la marque là. Par exemple, on critique les gens sur la m'a